liboso ezali refoulement oyo ba refoulé bandeko na biso na kati na Brazza. Bazongisi plus de 1300 Congolais na kati na Brazza. Combattant surtout libérer mboka la biso te so aider biso pour la libération Congo te. Un jour ya bango pe mboka roboto ndenge mo pa Angola ba roboto so ba aider biso te ba se pela siko sala reddition zonga okota na armée boyeboye era zongi eloko ni basalaki tozolo baboye Morgan kuna si babomiye donc boke bana bino na bino ko libérer mboka wana to kanga batu nyonso to famisa bango pe to boma bango po moto moko robika kozala te donc pas les Camerounais totie biso nyonso motema Papa Tshisekedi totie poids élection tokende kuna ti lelo eloko moko te sikoyo troisième fois masolo ya sika lelo toyambeli bino les deux combattants oyo tozalaka na bango ntango nyonso na kati na Hollande kasi lelo tozali na kati na Hollande te tozali na kati ya Belgique bino moko bozali komona ndenge esika tovandi tozali na kati na Belgique toye po tosolola makambo oyo actualité oyo nyonso esili koleka na kati na mboka na biso Yambola banda na kopesa nanu mbote na baye nyonso oyo bomesani kolanda masolo ya sika na kopesa mbote na bino nyonso oyo bolingaka vraiment kolanda partie la belle na kati ya masolo ya sika na kopesa lisusu merci na camera woman oyo tozali na ye na kombo ya Chanel Jones yende mtasimbi bilili vraiment ya masolo ya sika sije na biso toyela ngola mukona lelo bandeko tokobanda nanu na kopresente bandeko bapesa bino mbote Mbote ndeko Koko Aluozi Mbote mama journaliste Pati Label masolo ya sika Mbote ndeko Goliath Mbote mama Pati Label Moi je représente bino lisusu ezalité po je crois que batu déjà ba bino bisika bazali kolanda biso mutu na biso oto ena ngo ya liboso ezali refoulement oyo ba refoulé bandeko na biso na kati na Brazza Bazongisi plus de 1300 Congolais na kati na Brazza. Vraiment esali makelele mingi batu mingi balobeli yango manière oyo bazongisi bandeko na biso vraiment ezali manière moko ya malamu te bokolo banini pona likambo wana ndeko Koko. Mama journaliste omoni ertolobaka Hippolyte Kanambe dégage nyonso tu ezokota kaka na cadre wana soki mboka na biso ezalaka bien mbele bazako banga Congolais mais biso moko nanu ba Rwandais o bazepa na biso tozoko kobengana bango te to milela kaka po Congo Brazzaville abengani bandeko na biso ba Congolais o bakenda kuna Congo Brazzaville eza na ona 2 millions d'habitants ya pamba biso toza 70 millions d'habitants donc kini ya pamba eza na 12 millions donc toza 6 fois plus que population ya Congo Brazzaville moimba oleto se révolter to bengana Hippolyte Kanambe mboka na biso ezongela souveraineté nango po ba na pe ko respecter biso Soki toza déjà pays sous occupation. C'est normal. Ba wano banga biso te ba ndoko bengana. Siko ne bazo bengana na boye na mboka na bino. Bokuti ba pa bazana. Peuple a se soulever. To bengana Hippolyte Kanambe batu ba ko respecter Congolais ndenge ba ne ko respecter biso bandakala. Mais lelo Congolais za suna valeur moko te bozomona na Angola kuna babeta babengana na Congo Brazzaville babeta babengana na ba mboka nyonso nzinga ata pays moko elingi biso te. Alors soki to bengani Hippolyte Kanambe pays na biso komi libéré dans ce cas batu babanda ko respecter biso batu banda ko banga biso yango nde eloko na ko loba pona minute po ata to mileli ata to condamner président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mais faut type eza ya biso moko po toni ko se soulever te soki to za na gouvernement moko responsable ya makasi akosa la paix réciprocité to zui pe ba Congolais o ya Brazza baza côté na biso to bengani bango to zui bangolais to bengani bango to zui ba Rwandais to bengani les Congo au Congolais to sali réciprocité mais gouvernement est tellement faible que bako ose même pas pour ko lenga bazo lenga wana bako quand même pas ko kata ba relation diplomatique na Congo Brazzaville yango wana donc nyonso za ba eza masolo belé to ko loba mama pona makamba ba refoulement oyo partout balingi biso te mokili mobimba lingi Congolais te pourquoi parce que biso moko to ndimi étranger aya na ya konza biso siko soki ba bengani biso kuna to sala ni
biso beto bengana bétranger bazé pana biso en commençant par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ingeta mende kokoko na kati yote olobi ete ba yini biso po tozana étranger na kati na mboka na biso kasi likambo ya koyina ba congolais e bandile lote na mboka o tozana bango pembeni e banda nango kala yango tozolo ba dignité ya l'homme congolais dignité ya biso moko batu soki dignité eza epa na biso ba congolais bako banda ko respecter biso ba banda makambo wana kala parce que ba gouvernement na biso eza toujours incapable ya ko protéger ba population na kati ya Congo pe na libanda ya Congo zwa exemple ya Kivu Rwanda uti pa na yaye na Congo abomi batu siko soki yo kimi na Congo Brazzaville babomi yo ba refule yo olela ndenge nini po balingi biso te bazo kotela biso ti na kati ya pays na biso bazo boma biso tozo ko se défendre te yango na zolo bake cause penda profonde za wana soki biso moto komi capable ya ko bengana nanu ba Rwandais na ba pa o baza na kati ya mboka na biso e ko permettre biso siko batu musu pe banda ko banga biso ke soto bengani congolais pa ko bengana kuna lelo ba bengani biso Congo réaction salamini réaction mon côté ba protester te ba bengani ba Congo la Brazzaville te ba kati ba relation diplomatique te ba ko wana ezo kati sa tongo midi poko zo continuer nango makambo banda kala mais il faut mettre fin à ça pour te mettre fin à ça il faut tous un gouvernement moko responsable dirigé par un vrai Congolais un nationaliste un patriote un combattant ingeta ndeko Goliath même mutuna kaka nayo lokola makambo wisili kolekana kati na Brazzaville okoloba nini vraiment maman journaliste ezali pasi mingi makambo eleki na Brazzaville pour na yebi que ezali première fois te oyo ba lia ba sali biso makambo ndenge wana peuple congolais balingaka ete partout ba ina biso makasi donc ina oyo komi na niveau moko boye komi ne kwa kindoki kasi elobi nango ndeko na ngai Kroko Aluozi que esengeli peuple congolais asala soulèvement populaire soki lelo peuple congolais azwi droit ya mboka na ye na tango wana moto avant na koe na ye tokobenga na ba étranger nyonso oyo nyonso ba travailler ensemble na Hippolyte Kanambe ba angolais ba congolais ya Brazzaville ba rwandais ba étranger nyonso ba travailler na Hippolyte Kanambe na tango to ba possession mboka na biso mais pour na ngai liboso vraiment naza ko senga la bandeko na ngai ba kufi na pesa ba condoléances na ba famille wana ba perdre ba bana na bango ba papa na maman na bango na Brazzaville vraiment ali pasi ba to nyonso basali ka bongo un jour ba refuta. Vous comprenez? Tout le monde a dit parce que tu as une bonne qualité. Ce que le peuple congolais qui est ini, ma camarade Koro Salamate. Je me souviens ces derniers temps, maman, je me interrogé, je me suis général Tengwes ou Tengwe, je ne sais pas, Ndenge. Ndenge a bané ko nyoko la ko peuple congolais ya biso. Ma camarade bandaka la. Même si tu vas na poto awa, ba congolais ya Brazzaville balingaka biso te. Balingaka biso te. Donc esengeli biso na biso na boyokani, surtout na boyokani entre biso. Ba étranger ba koka biso te peuple congolais il faut téléma tous wa possession ya mboka la biso Congo na tango wana nde monguna koka biso te pe to diriger mboka la biso to na tina voyager na mboka wana mususu te bango nde ba ko luka misala pa na biso donc on a koloba pour le moment maman yango wana po ezali sala ngai pasi makambo ya mboka ya bandeko na biso ba kufa bandeko bakene ko luka bandeko bakene ko yiba te ba mibi na kati ba alite bakene ko luka kasi basali bango situation basali bango ba congolais à Brazzaville au foot qu'est-ce qu'ils pensent que ba tusi ba boto ya biso mboka ba makasi bango yela bango te un jour bango pe mboka la bango mukela ba tusi ba boto la so ba travailler na biso ba combattant te surtout ba libérer mboka la biso te so aider biso pour la libération Congo te un jour ya bango pe mboka ba boto ndenge mo pa Angola ba roboto so ba aider biso te ba so sepela sikoyo mais ba bi fiti ndenge ezala te on a rolo ba pour le moment maman yangwana. Ok, merci na ndenge bosiri ko na vraiment na mutuna ona siri ko tuna bino tokolekana ke na mutuna na biso mususu ba pesi amnistie na 150 personnes na bolimbisi 50 personnes na kati na Congo ba pesi bato M23 ba pesi Apareco ba pesi na ARP bokoloba nini quand même idée moko na ebité ya malamu to eza mabe. Non, Hippolyte Kanambe to ebi déjà ba jenaye biso tozo zela ba libérer Coutinho ba libérer Diomi Ndongala, ba libérer batu oya babundu dia Congo bakanga, ba libérer ba Congolais ya solo. Ba M23 biloko wana toyebi ke M23 eza Hippolyte Kanambe wana eza nango ba mascarade kaka. Amnistie wana est concerné bisote, etali bisote, tondimi yango pete, etali nango kaka ye moko Hippolyte Kanambe na batu na ye ba Mende, ba Papi Tamba, ba oyo nyonso ba Francis Kalombo etali bango, etali nango peuple congolais. Et atana eloko moko te ni de près ni de loin biso tozo zela tomo na Coutinho libanda tomo na Diomi Ndongala libanda
poto ndima soki bato wana mibale babimite na ba oyo o misusu o ba koselaki bango ke baboma Musée Laurent Désiré Kabila alors que toyebi ke ezalaki Hippolyte Kanambe na noko na ye Kagame bango nde bato babomaka ye ba libéré bato wana o bakanga pona procès ya Musée Laurent Désiré Kabila Dio Minongala pe Archbishop Coutinho Fernando Ingeta Mendeko Koko j'espère ngam na interroger ki bino mikolo esila koleka eleki ça fait un peu longtemps bolela ki bino surtout ke non moki azali na kati na prison Coutinho azali na kati kasi ba libérer ba uta ko libérer moki awa to mona ki réaction na bino toujours ezala ki toujours négatif que non attaque to ba libérer bolbaki mingi amnistie o ba uti ko pesa awa pesa ina papa ngwanda na kati na bango ce sont des Congolais ezaka M23 te 8 millions de morts au bakufi na Congo lelo to comme na 12 millions de morts batu babomi bango nde il faut bakanga ezate ke no ba kokosa batu mutu a manifestaki na ye ba combattant musu ya ba IDPS wana ba se retrouver na ba prison kaka boy bo amnistie bango est-ce que mutu azo revendiquer droit na bo kangie bo libérer est-ce que wana bo benga amnistie tondimi yango te biso tozana bezo ba libérer le biso batu o na uti kotanga wa Dio Minongala Archbishop Coutinho Fernando wana nde tomoni ke no ba libérer nanu bato oyo bakanga nde sikoyo bato oyo baboma ba Congolais bango nde ba se retrouver na prison makambo ba amnistie wana ezali lokola mutu alie deja musuni azui mwa mafuta kaka pakulo na mbebo abito liaki biso mibale ensemble donc to ondima biloko wana te Hippolyte Kanambe ba jeune nyonso azosala tondimi yango te ye abimane na mboka na biso a libérer nde bato baza ba innocent ba o banayi ko marcher o baza na kati na boloko na kati na Congo wana nde ça va ndeko Goliath même mutuna kaka na ndeko Koko soki ba amnistie o ba pesi epa ya bata M23 na apareko na ARP selon yo kolobani ni pona likambo ndeko ngai mama journaliste parti la belle makambo oyo ya kopesa ba ministre ba grâce présidentielle bandi lelo te Mobutu Sese ko apesa ka ministre soki pe grâce pas ya oyo nani oyo ya kala wa bomaka wana nani na 1968 a utaka Brazzaville Mulele to mona ka Mulele ya kila kisasa na sima ya ko bomaye to mona ba ministre le ka même na mboka mingi ezaka la kata Congo ya kisasa te na mboka mingi bato wana so ba boma bango Hippolyte Kanambe azali mayela mabelo ko la puku aka ko la muto azali ko fiba yo musapi ozoke lengi après na sima tangu supu wana zaki na musapi ube lengi wana pourquoi yoka amoni elenge sili na tangu wana nde asoyo musapi akatio poso akimi ndeko na ngai ezali makama lokuta Hippolyte Kanambe alingi bato wana baya lokola général munene nde utotanga alinga na kisasa po aboma ya assassiné na poison alingi papa Honoré Ngwanda aya na kisasa po aboma na poison ou bien na masasi peut-être que bato na bango na M23 nde yango eza nde confusion M23 et Hippolyte Kanambe eza eloko moko comment repesa bango ministre ante ba tata moko mais pour la bande ko mususu yango nde ezali po a piéger bango mais pour la M23 za ndeko na ye c'est nommé basala na ye ensemble donc histoire wana ya kopesa ba grâce maman toyebi yango la Congo te toyebi yango partout dans le monde et souka toujours mabe. Même oni aye ko sala azawana na kati azali intermédiaire ou bien médiateur alikambwana suka muto na assassiné tala bato nani ya bembande ya bomi na kisasa botete ya kufa dernièrement yo bomasu mususu baki ba député ba beta ba masasi nazali na confiance ya mwana na te c'était illettré un voix à rien Hippolyte Kanambe o ali zoba ayebi kutu kombo ya ministre so la kisinini ayebi même pas grâce présidentielle so la kisinini. Je vois pas comment il y a un peu de bateau et le Kowana a habité. Et ça, maman Lukuta, maman Longwa, il y a un moutou. Parce que mon peuple congolais, Zoba, pour un nid, Moutoro, un nid, Golet, ça va être un Kingo. Il y a la ligne, il peut passer à ton ministère à l'étranger. Azo Batuna M23 pesa. Azo Roger Lumbala pesa. Mais à repérer papa Honoré Ngwanda, papa Honoré Ngwanda, mon bundé, mon nez, écolo. Ah, mais ça continue le bilan de Koko Luozi. Babi ça continue la prison. Babi ça dit Mindonga la prison. Babi ça batu mingo bakangami. Pourquoi balobi comme na bangote? Liwa Hippolyte Kanambe. Et ça yemo ko ne mutaboma Hippolyte Kanambe.
toko kanga un jour akosamba yango eza ba officier basanga za prison makala te c'est lui plutôt Laurent Désiré Kabila ezali yene muza bomaka Laurent Désiré Kabila ce n'est pas des officiers qui se retrouvent en prison makala eza mamba lukuta maman eza question moko vraiment pour la eza question mo bako sakana ngai te je connais la politique ndé monde ko ngai bi politique eza mamba lukuta eza piège soki papa honoré ngwana te makola kisasa akeko kufa soki ndeko na biso Faustin Munene na Brazzaville akeko kisasa akeko kufa soki ba combattant mususu ya apareko akeko kisasa e ane liwa na bango poto moni ba ndeko bato abemba ba kufi ba député o ba ki voter et ça mama lukuta azali voit rien ayebi même pas mon wana so la kisinini nous n'avons pas confiance cet homme il doit quitter notre pays il est qui pour administrer biso ba congolais ali nani notre pays est occupé maman na yebisa ki o dernièrement to kutana na Rotterdam notre pays est occupé jamais hier azana droit na biso pour pesa biso biloko akolia ou ba commander biso na mboka wana non toko kangaye toko bomaye toko tumbaye toko sambisa ye alors ba kutu ta roya na beda Hollande na mboka na biso kuna te pa ko samba toko kata ye mutu na mwasi na ye wana to yebi yango te mama o na rolo ba pour le moment yango wana na yebite soki ndeko na ngai kokwa luo za lika muso ko bakisa oui lika moko bakisa ezali na ina pesa bato nyonso bazokanisa ke amnistie wana eza ya solo tala Morgan oyo azalaki chef mai bakosi ye sala reddition zonga okota na armée boyeboye eras zongi eloko ni basalaki tozoloba boye Morgan kuna si babomi ye donc bokeba na bino na biloko azokosa bino amnistie bozonga to yoka na réconciliation cohésion nationale biloko wana eza bapiège azosala bino aza occupant tokobundisa ye tina suka Morgan amekai kokende ola continue kobunda babomi ye na 80 personnes na ye bango nyonso na moya lelo bakufi donc à bon entendeur sali exemple Morgan et servir bino merci maman la kati ote tu vas la ka ya colonel Mamadou oyo kutaki na ka Hippolyte Kanambe je dis bien na ka Hippolyte Kanambe babomi ye il a été piégé a défendre qui Hippolyte Kanambe na ba guerre à est il est où maintenant tu as la confiance à Moutouana te tu as la confiance à voir rien on a te tu as la confiance à illettré on a te tu as la confiance à étranger on a te tu as la confiance à sale garçon on a te tu as la confiance à zoba on a te oh et même pas comment oh et même pas comment na oh et peut pas ya uta il faut à la peuple nomade oh azanga mboka akele ko pesa bande ko na M23 ministre biso to yebi été objectif la biso na osenga na peuple congolais mais ndeko golet na kati yote amnistie ba pesi M23 ba pesi apareko ba pesi na ARP bino wana bino ba combattant je crois pas que vous en kati siko pourquoi vous défendre les kamwane pourtant tant mususu to ebite tant mususu apareko on dit manaye ko kita ARP on dit manaye ko kita oh bino likamboza maman apareko ya li mouvement ba combattant so a défini apareko ya li mouvement ya ba combattant ezali ya ba combattant ya biso ba combattant Papa Honoré Ngwanda abundaka contre Hippolyte Kanambe. Tout le monde sait ça. Malika makamusu batu ba inaye. Mais azali mobundeli munene ekolo. Soka tie makola kisasa ba bomaye. Ndé moko général munene ututanga batu na ye wana, ye pa ali mutu munene soka ke ba bomaye. Au moins que batu na bango M23 bango nde ba la gracier le ko ba Roger Lumbala bango nde mutu ba kokende kuna po ba ali tata moko mama moko. On comprend? Mobunde na ekolo mo rotia makola kisasa te arozwa grâce présidentielle te à Hippolyte Kanambe. Oyo okufa na ye biso tozali toujours awa. Tokoloba même chose ne tolobaka ya mokia. Ne tolelaka mokia lelo mokia koma contre biso. C'est la même chose que tokova no suna kiti mama na koloba na yo. Mobunde na ekolo mo rota ko kene sika wana. Na yebi ki apparaît ko ali parti plutôt ali même pas parti politique mais ali groupe de pression. Et qu'on jamais kokende na sika wana. Pe ba ko kondima yango jamais. Papa Honoré Ngwanda ko kondima yango jamais. Papa Munene ko kondima yango jamais. Ba ali ba bunde na ekolo lokola ngai pe ndeko na kokwa luozi. Ba kene ko consulter ba ndeko na M23 ba ngonde ba ke makambo wana. C'est tout ce que je peux dire. Ok, toi na likambo etali constitution, changement à constitution, na Sénat Kengo Adondo ba voter baza pour changement à constitution. Boza na likambo ya koloba pona yango. Bon, merci mingi mama journaliste pour na likambo ya changement à constitution. Na banzi bato nyonso pe bazako na banzi to koma pe na question wana pona ba élection.
bango baza déjà ko se préparer ndenge nini bako maintenir Hippolyte Kanambe na pouvoir. Yango moni bazo sala tout po ba changer constitution wana. Mais constitution wana ba changer te biso bitumba na biso eko continuer. Toko kendaka jamais ba élection na Hippolyte Kanambe. Yango moni to ye awa nekeko ya roi oyo. Oya boma bakoko na biso poto lakisa ke toza déterminé. Alinga te a changer constitution a changer te. Toko benga na bango toko tika te bitumba na biso eko continuer ingeta ndeko Goliath changement ya constitution za na likambo ko loba pona ngo ndeko na ngai journaliste soki kengo ado na kondima wa changer constitution mboka na biso parce que mboka za tusi ye mboka la tusi c'est normal ndima ba kamata Hippolyte Kanambe ba tia sous la pouvoir ba ali batumoko donc je suis contre ça. Asali mandat na emi ba ya lokuta ki muyibi et sengela tika mboka la biso kende asika peuple pouvoir na peuple congolais azwa possession ya mboka na Congo République démocratique du Congo donc tout ba ko sala kuna biso to yebi ke mama mboka fa occupé na ko senga na ba combattant ba militaire ba mai ba ndeko nyonso ba na souci ya mboka et sengeli ba bunda ba libérer mboka wana tokanga batu nyonso to sambisa bango peto boma bango po moto moko robika kozala te donc po likambo nyonso to bakosala mama basala to balingi basala kasi biso to libérer mboka wana papa simo kimbango akosalisa biso akopa biso makasi ya ko libérer mboka ya biso ezali mboka bakulona motolo na biso to libérer mboka wana pe banguna ya mboka la biso bakokufa yo grâce kozala te prison kozala te ezane liwa na lobi na mama soki nzamba kolingo kozala wana toko boma bango toko nika bango mike na stade Kamanyola bango ba changer kombo ngala bi kombo na stade Kamanyola yango wana toko nika mibemela bango mike c'est tout. Ok, to eli susu na mutuna na biso mususu déjà to tunaki mikolesila ekoleka likambo etali ba élection na ba élection to tuna mutuna na biso to tunaki na ba élection ezalaki ete élection 2016 ezali koya lelo oyo ba combattant misusu bakobaza pour ba élection bakende bobosani ete 2011 sila ekoleka awa biso tozalaki témoin makambo elekana na 2011 mais lelo 2016 et puis bino misusu envie bino no surtout mais parmi vous bandeko na misusu balobi ete bakende misusu ba élection ba misusu bakomi contre c'est-à-dire benineti mobulu na kati bokoloba nini mama journaliste na sepela penda mingi na mituna ya boye pamba te lito tozali kobunda tokomona ba venturier ebele na 2016 awa ba misusu bazolo ba combattant mais baza pré bakende ba élection tala ngai naza mukongo munianga balobaka boye na munoko mboka na biso nkutu ya zoba bayiba nga nkumbu mosi elakisi ke saki ya zoba bayiba kaka mbala moko pozo bazwaka pe mayele 2016 bayibi biso 2006 bayibi biso élection Hippolyte Kanambe a perdre mais Jean-Pierre Memba Mutakanyaki a régné te batie Hippolyte Kanambe on est tozwa mayele tozwi mayele te deuxième fois na 2011 totie biso nyonso motema papa Tshisekedi totie poids élection tokende kuna ti lelo eloko mboko te sikoyo troisième fois sikoyo ataku tozoba yango tokoki kozwa mayele te bayibi biso 2006 2011 sikoyo 2016 bozokende na bino kaka dans ce cas mutu ato kobenge su moyibi te metoko mibenga biso moko bazoba nyonso akokende élection wana azokende koperdre temps na ye baliberaka jamais mboka na baélection tomoni yango deux fois déjà ndenge esalameli troisième fois tokokende kaka na lumbe mwete donc makambo ya baélection eza te nyonso alingi baélection etali ye akende mais bozongela biso te na nsima boya koplerniche lisusu tala boye bayibi biso baélection boye na boye peuple marché te toyebisi bino déjà bozomona ndenge bazochanger constitution bozomona ndenge bazokomaniganse makambo nyonso mpo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a se maintenir mais bozokende kaka na baélection tolobaki awa politicien moko te akoki koya awa na poto mais tomoni mosusu Monsieur Kantompa aye na France asali na ye conférence lumbe salami te mwete salami te Roger Lumbala auti awa na kati ya Belgique apesi pe interview na à l'aise ye wana zokende candidat 2006 bandeko na nga na yebi te soki bozo raisonner ou pas
mais proverbe nalobeli bino na Kikongo bo comprendre yango bayibaka mbala liboso koloba mutu wana aza moyibi mbala mibale koloba aza peut-être moyibi mais mbala misatu yonde mutu okomi zoba parce que mutu wana ayibi première fois, deuxième fois, troisième fois, yesusu ayiba lisusu. Kasi yonde batu bakoloba oza penda zoba penda ya solo parce que ayiba ki boye otiki azo continue ko yiba ozo tika e ba congolais to bima na buzoba élection 2016 même ba combattant o bazo kende. Boko regretter na bino kaka à moins que bozala batu ya politique nambe o ba préparer ki déjà que ba kende ba légitimer lisusu. Mais boye ba yango to ko libérer Congo na ba élection te. Tobo sana makama élection na ingeta. Ok, ndeko Goliath likama élection lobini. Maman journaliste, na bandi ndeko ngai kokwa si koloba nyonso. Notre pays est occupé. Na lobaka non tango nyonso mboka la biso occupé. Ndeko Congolais linga ke élection, be combattant linga ke élection. Tout ça il y a élection déjà deux fois. Na 2006, na 2011. Nous tout wana Hippolyte Kanambe atika élection avant de na bokonzi. Na kiti la bokonzi ya mboka la biso. Combattant oyo akolinga ke na élection. Ata na mou ya mboka te. Et senge na biso to encourager soulèvement populaire la mboka na biso. Peuple congolais a tellement pour a libérer mboka na ye. Tango yo combattant olingo ke na élection, la kisi ke oza na posa libumu na yo. Wana souci ya mboka te. Moto na ina souci ya mboka a koki jamais ko kende sika mopaya azali. Bande ko na ngai mboka oyo ya poto do fanda kazaki po kipe la Hitler. Élection moko ezalaka awa te na yebite ti lelo boyebaka différence entre occupation na opposition te. Un pays qui est occupé jamais élection ekoko ozala bo comprendre nga élection ekoko ozala jamais elobi nango ndeko nanga koko aluozi donc soki bokontinue biloko wana bokopesa biso raison tozali awa Hippolyte Kanambe akotikaka na bokonzi libela soki boza na teti soki boza na lukoso soki boza na kimutema ya mabe oyo boza na yango oyo etina na bino boparticipe na baélection élection ezali te notre pays est occupé toboyi mpe combattant oyo aya kosala propagande awa akobetama tokotia ye mbeli nous sommes prêts maintenant ya kosala mabe nyonso tokende baprison ingeta. Ok, toyena mutuna na biso mususu ma poto suki sa mutuna oyo ezali ya suka oyo tomoni na France ba menacer Odombo. Batu nyonso balobeli yango. Kasi ezangaki kaka batu ya Hollande tomoni batu te yango towe vraiment epa na bino ba combattant na mesani tango nyonso kozalaka na bino na yema kotuna bino mutuna oyo menace oyo Odombo azwaki. Bokoloba nini pona likambo wana? Merci mingi mama journaliste. Omoni toza na kati ya combat eza lokola armée. Na kati ya combat bozo bunda eza toujours na esprit o babengaka esprit de camaraderie, c'est-à-dire soki moko na bino aza attaqué boza obligé ya ko défendre ye quelles que soient les conditions. Na simande bokoy ko lobela mutu na bino Odombo asala mabe asala malamu oyo kolabo ya papa Wemba aza na droite ya ko zwa groupe ya bakuluna na ye babeta Odombo. Soki mama ozana mwana nuna kati ya ndako mwana sali likambo okondima penda voisin awuti kote muso ya kobetelo mwana non Odombo aza mutu na biso azali combattant asala mabe asala malamu etali biso ba combattant yo Wemba na ki kolabo na yo ozana droite oya ko toucher ye soko toucher ye o toucher tous les combattants. Est-ce le problème privé ou pas? Aux na droite yo tata ndako musu de circuit un collabo ou ya ko toucher mutu azo bundela mboka. Soki ezali ya solo makambo wana. Mais ndenge to landi ba version to moni que non Wemba amata akita azana droit moko te ya ko toucher Odombo. Biso to kote la ye to ko défendre en tant que combattant. Pour esprit ya combat ezalaka ndengwana ta bozana front muninga na bino soda akwei kuna ba defendaka ye tala ba juif soki baza na guerre so ebembe kuta pamba batika kate il faut soda nyonso juif akufaka na front bazwaka ye bazozonga na ye ti bakozonga ne na Israël. Donc biso ba combattant tokotika kate kolabo à s'attaquer na un combattant toko défendre bec et ongle parce que esprit ya combat ezalaka ndengwana esprit de camaraderie bo kanisa te poto zalaka na mwa ba division bo profiter bo ya bo beta combattant moko boy lelo bo beti Odombo lobi bo beta su mutu musu to nimelo ko wana te ça ne passera pas lokola bo toucher
bokomona ke toza ini tokosanganela bino tokobeta bino nde bokolapa soki toza na baproblème na biso tokoregle yango entre biso mais ce n'est pas à vous boprofite na mwa cacophonie wana boyale bobanobetaka bakombata mosusu tonimi eloko wana te oyo nakoloba yango wana tozobunda mpo na Congo. Mutu nyonso azobunda mpo na Congo aza na droit ya kozala défendi qu'il pleuve qu'il neige toko se défendre biso na biso bazosala plan po ba déstabiliser combat na France babandaki na Martin Sali mais bokokoka te siko bozokota kota Odombo mais bokokoka te bozana bozokoluka toujours bo déstabiliser combat mais biso toza éveillé jamais tokoki kolandaka version ya bakolabo wana parce que bakolabo bazopesa version na bango eza toujours po ba déstabiliser combat tala aventurier ya mandefu oyo Lushima na RTNC batu ya ndenge wana biso soki tozwi pouvoir na Congo batu wana d'abord Lushima est-ce que boyebi kazalaki pêcheur nzombo na fleuve lelo akoma na RTNC akoma koloba bakombata boye bakombata basali boye Lushima le tubi papi tamba na pasteur moko boye makolo kotambola azalaka ya apareko kala azonga epa Hippolyte Kanambe le trio wana bino nyo misatu wana toza kozela bino boyebaka deja ke soki to libéré Congo boko luka place boko kimela boko zanga place ko kende botika ba combattant tranquille toza ko bunda pona Congo za la libéré bino bozo profiter na ba mieto bazo pesa ka bino kuna po luka bo déstabiliser combat bolo ba biloba bo sala ka nyonso bozo mona za bien mais boyeba que vous allez payer ça boko koka combat oyo te combat oyo za ya ba koko combat oyo za likamwa mabele eza likamwa individualité soki boluki bo déstabiliser na France to na Belgique to na Hollande boko kokate po eza likambo privé te eza likambo ya mabele toko soutenir Odombo tina suka toko soutenir n'importe quel combattant wa kozwa problème tina suka na combat esenga toujours solidarité camaraderie eza ndengwana esalemaka partout ndengwana na armée na police partout ezalaka toujours ndengwana on n'abandonne pas son frère pendant le combat soki ba attaquer il faut toujours ozala wana ata salaki mabe na kuku boyebise mwana mai kosala boete sumalobe eza mabe mikengela zala mwa maîtrise mais ezate ke bino bakola boyaka siko bo profitaka bo banda ko betaka ba combattant tokotika la bino tante wemba lokolo sale loko wana tokolanda yo tina suka kutu oyo musicien mususu ameke kobeta na Afrique du Sud toyebisi wera joye ba musicien soki fere otikala yo moko ba musicien nyonso baokende pa kolabora musu wera ezali je tolobaki tokosukisa yo omoni tokoteli bino na kana bino tala bango na bango bakomi koswana eye mabe ingeta ndeko kokola ndenge oyo no livoma tozali komona na kati na France kaka Odombo mtu azali ko menacer ko agresser to minde ya ça fait et ça mi je crois mbalami balé yango salami ezala mutu mususu te ba agresser kaka Odombo est-ce que ezala mutu mususu ba problème moko privé te o bino bozo maligaza ndeko na bino me bozo kotela ye non omoni problème ezali wana ennemi na biso aza multiforme aza na ba facette belé akoluka déstabiliser yo partout akokota tina vie privée na yo po aluka déstabiliser yo c'est ça le problème otozana on a minute oyo ezo senga toza la souder to se soutenir entre nous to tiaba divergence pembeni c'est vrai atana ndaku mama ndenge na utiko lobawa ozana problème na mwana na yo asali mabe oni mapenda mama mususu uta libanda bana kobetelo mwana mais non ezalaka te yo moko ko corriger mwana no soko ko boma mwana no boma mwana no yo moko mais zate ke voisin uta libanda aya ko bomelo mwana na kati ndaku ezalaka te soki baza ko attaquer Odombo c'est parce que ba yebi pe force na ye soki baza ko attaquer Martin Sali parce que ba yebi pe force à Martin Sali combattant nyonso o ba yebi kaza na force neti babe bakoluka toujours ba attaquer ezana na Londres bakoluka ba attaquer ba jenangando ba colonel mbonge ba nyonso tu ba mukendi bakoluka toujours ba attaquer esale makanengwana même nga bakoluka toujours ba attaquer nga même ndeko nanga Black Mombele Goliath mutamakasi azaliao bakoluka toujours ba oyebi combien de ba phone nga na zwaka bazotia songi entre nga na ndeko nanga Black Mombele
mais na comprenaka toujours que oyo baza bakolabo bazolinga baseme désordre yango wana esenge na biso fo tozala mayele toyeba objectif na biso ezali Hippolyte Kanambe dégage soki baatake combattant moko totala yango na miso mine toyeba le pourquoi baza koatake combattant wana c'est parce que il dérange yango baza koatake soki azalaka zo kodérange te combien de bato babimaka na basi ya bato na mboko bapaster boni basali badega so yoki bakebeta bapaster wana mwasi wana za mukolo donc soki basalaki sumalobe abe afara loba no akanga makolone sizo soki etali ndakakokola kati yo te outi koloba likambo ya azwaki mwasi ya bato est-ce que ça bongo parce que ndenge outi koloba yo moko ke non soki ezalaki likambo ya mwasi mwasi wana efalaka nga makolo c'est-à-dire likambo eza nango ya likambo ya mwasi eza nango likambo ya combat te eza likambo ya combat mais bakoluka toujours bacréer banini moko boye mais bolandi badéclaration ya ndeko odo alobi eza likambo ya Congo eza likambo ya mwasi te ennemi akoya koluka na vie privée na yo mpo acréer confusion c'est ça leur but ya bato wana bazo koatake bakombata bazo koluka bafai place ezali ozomona bakoluka bafai place ezali mpo bakota neti na vie privée mpo babalusa likambo yango mpo balia yo bien ebima ya Congo te ebima ya vie privée mpo bakombata bakotelo te yango nazoloba soki baatake kombata il faut tofungolaka misu totala biso jamais tokoki kondima version ya bato wana baza binemi na biso ndenge nalobi RTNC nde alekisaka baimage ya bakombata na Congo eza mpona kodiscréditer biso bato wana ya Papa Wemba bakoleka toujours na image ya mabe ya bakombata mpo badiscréditer biso toboya kosoutenir ndeko na biso mpo balia ndeko na biso soki balia ndeko na biso c'est un combattant de moins donc biso toza kosaffaiblir yango wana mpo koma na biso ezala affaibli te nous sommes obligés esprit ya camaraderie fo ezala to soutenir ndeko na biso ezala ye ezala mususu o bakoatake il faut toujours to soutenir to keba na ba version ezouta na cas adverse parce que même na classe batangisa bango critique historique bango bazo pesa version na bango faut bo analyser quel est le but poursuivi par ce groupe là pourquoi bazo linga balanda version na bango wana tokolanda yango te soki mwana no asali likambo yo mama ozala plus na confiance ya mwana no kotune mwana yo likambo nino osali voisin za kolanda yo kuna mais okotika te bon voisin ye kaka lobi ayibaki lipepa na ngale mama voisin bana robeta mwana na nga ezalaka te on défend toujours sa maison on défend toujours les siens ezalaka ndenge wana esprit ya combat toko défendre ba combattant nyonso partout na monde entier bazali ezala bandeko na biso wana Afrique d'ici na boloko toza toujours de cœur na bino tokotika bino te ata na ba prière ata na ba moyen nyonso ya ko soutenir bino donc il faut tozala nde na kibomoko soki ba collabo mutu lokola le tubi papi tamba aleki alobi likambo tolanda te parce que ye akoya na version na epona ko déstabiliser biso Lushima l'ancien pêcheur de Nzobo soka lobi tolanda te makolo tambola groupe wana misato ekoma koleka na RTNC ko loba bilobela tolanda ba version ba twana te Wemba lobi ya ye version to kolanda te parce que ye aza kolabo ayebi yango bien aza na droit ko pesa biso leçon te ye azela mbano na ye o eza ko zela ye c'est tout biso toko kolanda ba version ba collabo te collabo ya pesi version mama ndenge za bo collabo ye alobi par exemple que non tala ndeko na Black Mombela sali alina landa kamba mo version collabo non il faut na mitu na meya ye koloba likamba bo biti nezani ngai na ko croire ndeko na ngai na kolanda ne version ndeko na ngai o ya koloba na ngai yango ne na ko croire donc na ko kolanda jamais version ba collabo ya Papa Wemba na groupe ne ba kuluna jamais ezalaka te toko défendre ndeko na biso toko landa ne version ya ndeko na biso ingeta Ndeko Goliath, agression Odombo. Réaction des Alini. Tout d'abord, on remercie Ndeko Nangai, Koko Louozi Anderson, na Onu Sauto Loba, na Bandia Lobi déjà Nyoso. Mais, ngai on loba que combat autour de ça la Banguna bazali belé. Banguna tellement balé belé la trahison et là entre biso à peuple congolais. Tout ça boyo kanité, tout ça ko funda baninga, la jalousie, la haine. Ezali vraiment makasi na kati ya mboka la biso bato balingi bato basangana te bato balingi bolamu ya mutu te bato balingi toujours kofina bato kofina c'est la raison pour laquelle tozali toujours baumbu ya bapaya na mboka la biso juste c'est que tokolongola molimo wana mabe oyo malheureusement bapasteur bakoki te kolongola yango la haine la jalousie et la colère oyo bakoki te na ebite soki to ekolongwa ndenge nini mukolo biloko ne kolongwa
tant wana su Congo eza libéré. Bon, pour la sujet ndeko nanga Odombo aza mobundeli monene ya ekolo, azali gendarme de la République. Azali mutu oyo a risque ka vie na ye, azwa risque banda kala, ngala yebi lelo te. Que soit bato critiquer la makambo belé, moi je suis pas là. Moi je sais que na Odombo azali monguna et pas Hippolyte Kanambe, tant so bakangi Odombo ba wakata mutu na ye. Voir même tant akuta se confronter na papa Wemba na kata hotel, wala qu'est-ce que papa Wemba dit dans sa bouche. Billonné mutu ba li ba hotel ya ko freiner biso. Billonné boza billonné yonde. Tu vois, azalaki mal vu devant lui. Yango ko prouver que Odombo za mobunde na ekolo. Na mamoitani ba relation intime. La vie privée de quelqu'un na rokota te. Kasi na yebi ke wana no sema montage à lokuta. Pour na redestabiliser combat na biso. Nde baza ko finga, bazo linga bakabola biso, ndeka ndeko kokwa utoloba. Ki songi, mais na yebi ka mobunde munene na ekolo, jamais nga na kotikala ka oza contre mobunde limoko ya ekolo. Moto nyonso akoyi na motambu. Ngai esengeli so nazali wana bimisela na longola motambo ekangiye na bimisa yazwa bosomi na ye na kolinga te ndeko na ngai azala na makambo wana kasi na wa etali kosima na nzoto bandeko na ngai biso to bato bitumba to bundaka bitumba mingi ya nzoto to banga bitumba te so na nzoto na kokio te na lukola molimo so na molimo na kokio te na kosimba même eloko oyo pona longola molimo na mokili botika ba combattant libre botika ba bunde na ekolo libre botika ba gendarme de la République libre ba sikile libre mana mboka ya bapaya soki bino bozo continuer toujours ko déranger ba bunde na ekolo bande ko na ngai na na mu mingi ya peuple congolais kasi na tango wana to kobosa na bino ke ba peuple congolais botika bande ko na so libre za ko bunda pona ekolo eloko bino ba kola bo ko sala bo bwaka bakazaka ya kikola bona bino bo ko rejoindre biso poto libérer mboka na biso bande ko mboka sana maboko ya bapaya botika ba division boya to bundela mboka soki lelo Kongo komi libéré ndeko taso vana na lemba vana na kingasani o retrouver le pango na bino o ko sala bilanga pe ko sala o sala la mboka na yo mbongo za ko so bandeko za ya mbongo ya makila ba mbongo ya makila ela ba mbongo ko garder yango te ba ko yiba yo yango e ko boma yo o ko mwasi no za ndumba e ko sala makambo nyonso mabe boya ko rejoindre le peuple congolais ba combattre ba so bundela mboka bo rejoindre bo tika ko finga bo tika ko menacer ba peuple congolais. Et ça, tu me menacé, ça n'est pas le cas. Moto moso quand ngela nzoto tia aussi ça est, soko sisi était aussi ça yo. Botika ba bunde na ekolo libre na ebisi bino pour la dernière fois botika ba bunde na ekolo libre. To boy to bomana. Boya ko région de biso, to bomanda Hippolyte Kanambe, to boma ba pa on ba na mboka. Na tango wa to kotala, o to kosala na sima. On a rolo ba pola Odombo ya ngwana. Soki ndeko moi ça va ba accusation que Odombo ça ke soki nini? Hein? Ah, qu'il y a la justice. Si on a l'accusation contre Odombo, nous avons la justice. Au lieu que, les gars à la télévision, les gars qui ont la justice, maintenant on défend les gens qui ont souka. Qui nous lui pour tout ça, nous sommes les gendarmes, nous ne jamais, na fond et à bataille. Merci. Ok, un mot de la fin pour tout ce que ça m'a sonné la vision de Kokoko. Un mot de la fin, vous allez toujours, n'engagez toujours loba. Ba peuple congolais bo lamuka élection 2016 bo landa yango te bo kende te eza lukuta balingi ba maintenir toujours Hippolyte Kanambe na pouvoir bis na biso zali Hippolyte Kanambe dégage. Il faut un soulèvement populaire bo rejoindre biso bo soutenir combat na biso poto libérer mboka na biso na pesi mbote na ba combattants nyonso ya monde entier na ba site o soutenir biso. Les autres dans la Belgique, c'est aussi cette interview, tous au côté sensibilisation, Boye Bibinomoko, candidat Nabiso, Jano Kabouya, Yende, il faut voter, peuple de la Belgique, to côté ça na parlement wana, Boye pe à côté na lumbe kuna na kati ya parlement, Poe sunga d'une manière ou d'une autre, Mboka Nabiso Congo, Yangwana Lilobasuka na lagi nango, Bandeko Mbote Bele, merci. Un mot de la fin. Oui, mot de la fin, on sait que la bande de Belgique pour soutenir des relations Kabouya. Na ba démarche muneno asali c'est un certain jeune qui est courageux. Na on sait que la bande de soutenir pour défendre le peuple congolais. Na la bande en Hollande, na Belgique, na Hollande. Kasi bande de soit en Belgique, surtout à Bruxelles, awa. Pour soutenir des biso afin qu'à défendre bino na ba droit na bino.
nos droits surtout biso ba peuple noir ba droit na biso mingi za bafoué na kati ya poto na tango ndeko na biso moko o azali nègre lokola biso azala poso na biso a se présenter niveau ya ba bisika wana ba élection et sengeli tango so soutenaka ye afin que azwa esika ebonga wana pour aider peuple donaro senga bandeko nyonso bolongola ba rancune ba problème tanso bozango na ye aza ndeko na bino pas kotika ya toujours ndeko na bino donc ndeko na biso apesi élection to voter ye bandeko to participer na suffrage universel oyo akosala bozala jour wana na date wana botia voix na bino na kombo na ye azali ndeko na biso vraiment na opesa ba courage makasi pa azali a continuer toujours etumba na bandi makamsu na koloba mama ya suka na opesa ba mbote mingi na opesa courage na yo mama ndengo toyeno na Belgique pe na mama na biso cameraman o aza toujours makasi jeune na biso vraiment courage makasi pour la bandeko nyonso vraiment ba mbote trop pour la combattant nyonso makasi kana etumba po etumba na biso suka wate faut continuer obunda jusqu'à ce que tu libérer mboka na biso na maboko ya ivoirien illettré zoba kizengi ndoki moyibi o abenga na kombo Hippolyte Kanambe nde batu so abenga Kabila o ngana yebi kombo na te po za kombo ya papa Laurent Désiré Kabila o ya kufa ingeta. Ok, merci mingi na ndenge bosilaki kozala nanga elongo. Vraiment balandi ya masolo ya sika to komi na suka ya masolo na biso vraiment na kopesa bambote na ba nyonso o bosili kolanda biso pe bozali tangu nyonso kolanda biso na masolo ya sika na kopesa mbote na yaya kuyalu bakembisa na kopesa mbote na mama Chantal Mambo na kopesa mbote na bino nyonso o vraiment bochaka nga liboko poto kende tangu nyonso liboso na bosanite site na biso RD Congo Info na bosani susu te congosolution.com o tozali na bango partenariat vraiment masolo ya sika ekomi partenariat na site wana mibale bandeko tokomi na suka masolo na biso tokutani mbala ya sima au revoir.